C, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés, Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7, veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche, à partir de 7h45 Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko, et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7, à partir de 15h30, Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine, à partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo, et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Pifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimbe Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Et c'est un peu posé à la télévision, la vidéo pour la info, la journal, il y a peu pour le peuple. Merci, la fidélité, peu confiance pour continuer à causer un angle, le journal, le nabino, de Fongo, la journal pour nous que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a Yambaki Mokolo, il y a lundi 3 jours, on a cité à l'Union africaine, président, il y a Assemblée nationale, na Elongo, na président, il y a bureau d'âge, il y a Sénat, Beta Kibongo Masolo, il y a Talimboka, bon, un reportage au héritier, moi, piné, mais à Salébine. Lundi 3 juin, na cité à Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yambaki successivement président de l'Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe et Longona ou ya bureau provisoire ya Sénat Pascal Kindwelo Nasuka Masona bango honorable Vital Kamerhe a déclaré que visite naye ezana cadre ya collaboration entre les institutions paix à soutenir que chambre basse ya parlement ezali prête pour na investiture ya gouvernement souminois P province ya Manima et kozala récupérer na composition ya exécutive boy investiture ya gouvernement souminois et koki ko intervenir entre le 10 et le 11 juin ndenge Vital Kamerhe atalisi alobi esengeli bayambananu madame la première ministre elongona programme naye payé à multiplier yango et pas ya ba députés nationaux nangambo naye président Kindwelo ya Sénat ye ayaki ko pesa rapport et pas ya chef de l'État pour na marche ya Sénat a déclaré que azali occupé pour le moment pour nous préparer élection ya bureau définitif ya chambre haute ya parlement sauf imprévu et koki ko salema au plus tard le 15 juin. Tout cas, la kaka na masolo etali président il y a Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe pour nous que après marche il y a Oyo organisé qui week-end de l'équipe pour les personnes vivant avec handicap bayaki li susu pour que lundi 3 juin qu'on a parlé du peuple et pas il y a président il y a Assemblée nationale pour na ko betela masolo bon dans reportage une fois de plus héritier moi pile. Après marche Nabango, ezalaki organisé week-end électif na district ya Tchango na ville ya Kinshasa ba personnes vivant avec handicap ba se manifesta ki lisusu na palais du peuple lundi 3 juin pour na kosenga amélioration ba conditions socio-professionnelles na bango boyi bayaki wana tango président honorable Vital Kamerhe ayokaki bango aezitaki te ayaki mbala moko kokuta na bango elongo na ba membre nyonso ya bureau délégation oyo bazalaki invité pour na koya ko présenter économie ya mémorandum na bango ba manifestant ba moni mabe ba condition na bango socio professionnel oyo ezali kotambola ndenge ya mabe malgré création depuis 5 ans ya ministère oyo epesameli bango na gouvernement bango ba sepeli lisusu te na ndenge application ezali ko matin ya ba loi oyo ezali kolobela
protection ya ba droit na bango situation oyo ezali ko empêcher selon bango ba personne vivant avec handicap ministère na bango ay ba na ko produire ba résultat moko ya malamu na secteur oyo ba manifestant ba solliciter implication ya Assemblée nationale pour na ko organiser table ronde oyo ko zala consacrer na problématique ya ba condition na bango. Président de l'Assemblée nationale Azala qui accompagné na honorable rapporteur Jacques Njoli et 5 Ekeli bango nyonso batali ke na 21e siècle ba koki ko continuer te ko apprendre que ba personne vivant avec handicap boye bazo bango lokola ba invalide ou bazali ebele pe bazana ba diplôme universitaire. Vital Kamerhe a promettre bango implication et institution na ye premièrement ko faire respecter mobeko to promotion ya ba droit ba personne vivant avec handicap oyo tali ko consacrer quota à 5% d'emploi dans le secteur public et 3% dans le secteur privé. Yango ekopé sa indépendance financière na catégorie ya ba congolais pour na ko diminuer taux ya mendicité. Boye Vital Kamerhe a sengi na bango ba faire porter na été responsabilité ba mauvaise condition de vie na bango pour na ko rappeler bino ba manifestant bazali ko exiger départ ya actuel ministre en charge de la personne vivant avec handicap Irène Esambo oyo azali reconduite na gouvernement souminois. Président Vital Kamerhe a évoqué nécessité ya kota en place lobbying moko na accompagnement ya Assemblée nationale pour na ko matérialiser oyo eza déjà na papier na ngambo mosusu a promettre bango accompagnement pour que ministère ya fonction publique et tenir compte ya 60% d'emploi oyo ezali réservé et pas ya ba personne vivant avec handicap na kati ya secrétariat général ya ministère oyo epesameli bango. Kaka la masolo etali chambre basse ya parlement to sinane bino ke honorable président Vital Kamerhe ya yambaki délégation ya ba député nationaux ya Nord Kivu obayaki pona ko sala cri de détresse na bango etali population na bango ya Nord Kivu obaza victime ya guerre. Reportage. Situation sécuritaire na Est de la République démocratique du Congo ezalaki na centre ya ba échange lundi 3 juin entre ba députés nationaux élis à Nord Kivu et le mona président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe ba élu oyo bazalaki ba porteur ya ba cri de détresse ya bana ya mibali pe ya basi ya province ya Nord Kivu oyo bazali victime ya ba makambo nyonso ya mabe ya guerre ya agression oyo Rwanda a imposé na République démocratique du Congo na nzela ya ba terroriste ya M23 ba solliciter implication personnel, il y a numéro 1, il y a chambre basse, il y a parlement, na qualité na il y a défenseur, il y a population, oyo bazali meurtri na Est et Mboka, délégation oyo et kambama ki na honorable, Jeannette Kavira, Mapera, ba sollicita qui prise en compte la recommandation oyo ezali adressé na état-major général, il y a FRDC et pas il y a gouvernement pour na kosili sa guerre oyo na Est et loko mokote bimaki na contenu mémorandum na bango, ba pesaki et pas il y a président Vital Kamerhe, balobi ba yeko plaider cause na bango ya population ya Nord Kivu oyo baza na pasi mingi pona ba attaque successive oyo bazali victime na yango depuis tango molai ba na gouvernement pe ba ko pesa ba recommandation pona makambo etali guerre oyo basengi ezala prise en compte na tina wana ba ye epa ya honorable Vital Kamerhe na ndenge akomi na tête ya Assemblée nationale ba hésita kite ko ya ko plaider cause na bango epa na ye pamba te population azali ko souffrir ndenge moko pena bango boye komona ye na tête ya Assemblée nationale azali moto oyo a s'investir depuis bambula ebele pona koluka kimia donc bango ba monique espoir ezali na ngambo na ye président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe asengi na ba honorable député na sens élevé ya patriotisme pe batika makambo oyo ezali ko kabola bango ba privilégier ba intérêt ya peuple akumisi patriotisme oyo ezali ko caractériser population ya Nord Kivu malgré ba pasi oyo bazana yango na ngambo mosusu a promettre ko s'impliquer pour des solutions et manakomona na mission humanitaire oyo ekozala diligenté na ngambo ya Assemblée nationale pour la province ya Nord Kivu na cadre ya mobilisation générale contre guerre démarche oyo ekosala mabongo pour na cadre ya plénière moko spécial oyo ekozala consacré pour la situation sécuritaire na Est ya RDC. Président Vital Kamerhe a koutani na souhait ya ba députés nationaux ya province ya Nord Kivu pe a promettre ko s'impliquer sur le plan national pe international pour na koluka kimia a s'engager le sous lokola ambassadeur et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko beta masolo yango. Après nomination et publication, il y a gouvernement, il y a première ministre madame Judith Suminwa na réaction, il y a ndenge za ko kobase ko koba oyo bo senga ya population izali ke ba mona gouvernement ezala investi kuna na parlement. Reportage. Par rapport à
investiture ya gouvernement ya mama Judith Suminwa Tuluka ndenge banungu ezobima ba député mosusu bazoloba ke esengeli ba bloquer investiture ya gouvernement. Alors nga namoni ke quelque part bandeko ba député oyo misusu se bazana makanisa boye bazana makanisi moko ya malamu te pona mboka baza batu oyo balingi développement ya République démocratique du Congo te. Vous êtes sans ignorer ndeko maman Suminwa depuis azaki nommé et Oumeli esali quand même 2 mois à peu près ti gouvernement oyo e bana kobima. Alors gouvernement tango ebimi baimboka nyonso ba sepeli balobi ba pousser ouf ya soulagement comme na maman Suminwa mwasi ya liboso oyo ako diriger gouvernement na mboka na biso Congo azala investi na Assemblée nationale pour na kobanda musala makanisi ya mabe ya boye euti wapi. Nga en tant que mopanzi sango et puis en tant que analyste politique namoni ke bandeko ba député oyo bazokanisa boye esika na bango eza na mboka ote c'est que bazali banguna ya mboka oyo parce que ba raison baza ko évoquer koloba ke équilibre géopolitique eza respecté te non ba espace nyonso ya mboka na biso ezwami na kati ya gouvernement oyo bandeko ya Swahili bazali bandeko ya Chiluba bandeko ya Lingala bandeko ya Kikongo. Alors c'est tout le que bandeko ya Maniema bazati na gouvernement est-ce que raison ezali vraiment pour nous bloquer investiture au gouvernement? Non, bandeko ya Maniema baza un espace swahiliphone parce que bango nyonso bazalaka province moko ezalaka Kivu o to bengara bango Grand Kivu. Alors elo mo pete lobi ke bandeko ba se retrouver na gouvernement oyo ba kosala 5 ans non ba remaniement ekozala lobi bien lobi kuna bandeko mosusu ba se retrouver kité ata baza na kati union sacrée ba se retrouver kité lobi kuna ba ko se retrouver donc raison exacte tout le baketo bloquer investiture au gouvernement. Donc ngai kutu au contraire nazo senga na ba congolais nyonso ozala mwasi tozala mobali to se mobiliser derrière maman oyo Judith Suminwa Tuluka parce que boye inaye na tête ya gouvernement lokola mwasi makambo ebele kitoko ekozala na sima na ye. Donc to soutenir gouvernement na ye oyo abimisi wana tozala na sima na bango. Nalandaki président Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe bayambaki pa chef de l'État à l'obélique investiture ekosalama le 10 juillet le 11 donc avant fin ya session oyo un gouvernement ya maman Suminwa ekozala investir na niveau parlement. Donc mukolango je crois que ekozala mukolo esengo ba maman ba papa bo se mobiliser bo ki na pas du peuple wana bo ki ne kotika maman ya liboso oyo azo diriger gouvernement ya mboka na biso. En tout cas nga moko kutu en tant que acteur ya société civile na ko mobiliser batu na ndenge na ngai ekozala na couleur politique mon côté na ko mobiliser batu ba okende ti na parler du peuple ko accompagner maman Suminwa ko tikaye a présenter programme na parlement enfin que ba pesa ekitus ya kobanda musala. Donc ndenge moko pe na sengi na ba congolais nyonso population nyonso ya ville ya Kinshasa ba papa ba mama bilenge mukolo yango bokende ko accompagner maman Suminwa na parler du peuple a présenter programme na ye bongo totala ba député oyo balingi mboka te benemi ya mboka badongolo miso oyo bakotelema pona koboya ko investir maman Suminwa. Intérêt na yo égoïste ekoki ko bloquer mboka te soki yo se retrouver ministre te okomi kanda kanda oluka ko tsaba croc à jambe oluka ba ko boaka ba pot de banane po ete batu bakweya non soki ba votaki yo député o se contenter nanu na musala aux population apesio zala wana en tant que député proposer ba loi ya kitoko pour na développement ya mboka contrôler exécutif pesa ba idée ya malamu pour que mboka kende liboso parce que congolais nyonso kozala ministre te toza plus de 80 millions de congolais en tout cas combien de partis politiques biso nyonso tokoma ba ministre et aussi mbate donc tozala mutema ya kokita bandeko ba honorable député tozela programme ya maman Suminwa Tuluka to yamba yango ne sengo to tikaye asala mosala na ndenge ya malamu tuyebi mitema ba maman ndenge zalaka.
tomeka ba papa depuis 1960 mboke kokisi bamboule belé depuis ezwa indépendance mais moi si non dirigeant mboka te mbalo yo moi si azumbende ya bokonzi to fongoela ye motema totala makambo ndenge otambola eza nécessaire moko nzambe alingi atelemisa ye pour délivrer peuple. Le 30 fin du mois de mars président Abisso ekobimisa mama wana. Nous étions, on était révélés na sala yango convention eleki na bachaîne eleki na magazine Abisso Info Lingala eleki tobengaki mama ya tobondela mpona ye. C'est de croire bato bavérifie pasteur bavérifie la force d'Esther topesa événement qui yango réveiller une femme, c'est délivrer toute une nation, libérer toute une nation. Et nous sommes le temps, on attend sikoyo pour la libérer le peuple, pour la délivrer le peuple. Et maman wana mission na ye président na biso azui atie wana ndenge roi ayebaki na kotie Esther. Na gouvernement soumis na tozana ba on peut ba femme capable autre ko présenter bango te ndeti quelques-uns au baza kuna ba baza capable ya kosala musala kitoko pona mboka bona na reportage. Na gouvernement Judith soumis na tozana ba homme fait femme travailleur au baki kosala musala na bango malamu baza intègre pe capable kosala makambo pona intérêt ya mboka. Tozana professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre ya économie nationale, ye aza ko présenter et pas ya ba public, toyebiye aza architecte oyo asala ki bongo makambo etali bancarisation ya ba paye pe ya ba agent pe fonctionnaire ya l'état asala li sous réforme belé na o etali finance ye makambo etali coulage alingaka yango te. Topesa ye chance aza na batu po na kosilisa ba problème urgence na o etali économie po na population azala bongo retrouver. Constant Moutamba maître ye azape moto oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesié confiance pour na o etali justice pe garde de sceaux na 36 ans ya pamba ye aza auteur ya proposition ebele aza moto oyo autaki ko proposer masolo o etali interdiction pe exportation ya ba minéraux congolaise na état na ngo Brits ye a proposé ka lisusu na o etali création ya parquet spécialisé pour na poursuite ya ba délinquants financiers aye pour na ko redresser justice congolaise surtout na o etali état de droit Crispin Mbadu ye a koti bongo na masolo etali urbanisme pe habitat ye aye pona kotia a profit makambo o etali ba meilleure gouvernance urbanisme azali pe na mission ya gouvernance urbaine ya kitoko pe amélioration ya ba cadre de vie ya ba congolais à travers construction ya ba logement décent pe respect ya ba disposition légale na bato ya ba loyer oyo eza bongo komata se komata pona kosukisa Jacquemain Chabani ye aza bongo vice-premier ministre, ministre intérieur ye akosoccuper bongo na sécurité ya ba congolais ordre public pe protection ya ba bien population tozela bongo investissement ya gouvernement pona ba kota mbala moko na musala ba matérialiser vision ya chef de l'état pour na ko améliorer conditions de vie ya ba congolais à travers exécution ya programme oyo ya quinquennat to pesa chance na musala esalima bongo malamu. Na masolo etali éducation ba élève finaliste ya école primaire ya République démocratique du Congo bango bakobaki deuxième jour épreuve na bango ya ENAFAP na étendue ya République démocratique du Congo. Lundi 3 juin, na étendu la République démocratique du Congo, tout le monde qui élève, bakenda qui bongo ko passer examen na bango, examen national de fin d'études primaires et na FEP na mokuse, bazala qui bongo na ba salle de classe au total 2 217 456 élèves de basali ba épreuve oyo ya examen national de fin d'études primaires édition 2024. Lancement et seulement qui toko na ba ministre provinciaux ya chaque province éducationnelle pendant 2 jours. Ba élèves bako passer examen na bango na ba salle de classe
pona kosukisa examen na bango ya 6e primaire. Boyeba ke ba examen oyo eza na cadre ya évaluation cruciale na système éducatif ya République démocratique du Congo. Na ba province ebele ba élève batonda ki ebele pona kosala examen oyo. Bosimba ke examen ya ENAFEP ekosala mabongo pendant 2 jours. Ekosi la bongo mokolo ya mardi 4 juin 2024. Suite à modernisation à piste à Luano kuna na Lubumbashi ndese a modifié horaire de vol na yena ba différentes villes ya République démocratique du Congo. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours ya semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pona bavol nyoso totangi boko zwa yango na bavion na ye ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba esi bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader Malembe torum kopsa na suka ya journal na biso tola na provision météorologique ya mercredi 5 juin 2024 elongo na Mijo Mabasi. Boye ibolamu na info météo ya mercredi 5 juin 2024. Mapata ekotambola tango na tango pe pole komonisama na ville ya Kinshasa. Nzokande moye ekubima na ville ya Matadi, Kenge, Bandundu na Kikwiti. Nzokande mapata ekotambola elongo na mvula na ville ya Inongo. Nzokande mapata ekoleka na mipepe elongo na mvula na ville ya Mbandaka, Gemena pe Buta. Mipepe na mvula emonisa mitango na tango na ville ya Goma. Pe mipepe koleka pe pole komonisa matango na tango na ville ya Guadolite. Bamvula ekomonisa matango na tango na ville ya Bukavu pe Kindu. Mapata ekoleka pe pole komonisama na ville ya Kalemi. Nzokande mipepe longo na mvula emonisami na ville ya Mbujimai, Kananga pe Chikapa. Mapata ekoleka longo na mvula na ville ya Ilebo, Lusambo, Kabinda pe Kamina. Malile ekozala makasi na ville ya Kolwezi pe Lubumbashi. Pona etali température na Kinshasa toza na 23 degrés avant midi pe 31 degrés après midi. Matadi 22 degrés avant midi pe 27 degrés après midi. Kenge 27 degrés avant midi pe 34 degrés après midi. Bandondo 25 degrés avant midi pe 35 degrés après midi. Inongo 24 degrés avant midi pe 36 degrés après midi. Kikwiti 26 degrés avant midi pe 32 degrés après midi. Mbandaka 25 degrés avant midi pe 32 degrés après midi. Gemena 24 degrés avant midi pe 30 degrés après midi. Guadolite 25 degrés avant midi pe 33 degrés après midi. Buta 26 degrés avant midi pe 35 degrés après midi. Goma 20 degrés avant midi pe 23 degrés après midi. Kalemi 24 degrés avant midi pe 28 degrés après midi. Mbujimai 25 degrés avant midi pe 33 degrés après midi. Kananga 25 degrés avant midi pe 35 degrés après midi.
Chikapa, 24 degrés avant midi, P 35 degrés après-midi. Ilebo, 25 degrés avant midi, P 36 degrés après-midi. Lusambu, 25 degrés avant midi, P 37 degrés après-midi. Kabinda, 24 degrés avant midi, P 34 degrés après-midi. Kolwezi, 19 degrés avant midi, P 26 degrés après-midi. Lubumbashi, 18 degrés avant midi, P 27 degrés après-midi. Kamina, 22 degrés avant midi, P 32 degrés après-midi. Moye Kobimana, 5h27 43 secondes. Na ville ya Isiro, na province ya Haute-Ouélé. P Kolala na 17h40 17 secondes. Toujours na ville ya Isiro. Botkala malamu. Poto malonga po na bana na bino po mwana mboka losa kokomela eza bongo Protivap mukolo pe okokino komela yango reportage. Ah merci Yabouinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo fo lesa kabango poto Protivap et ça va pota te allez kamata bon appétit bana nyeso ba yaka Protivap ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro tala ba yango tata kitoko ntoto makati tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Bozala qui est belé pour na kolanda info ngala journal il y a peu pour na ceux qui se fait kinango c'est merci l'équipe rédactionnelle et celle qui journal les kana kitoko na manda kuna bino to moni bongo Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya Midjo Mabasi héritier mapini mais superviseur qui journal oyo montage sima qui pas ya Francis Kanzaloko Capé Fabrice Lundombi ngala bino to pesa rendez-vous Nicolas Zaliko ya au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader